Bana iloba yawa zotinda bino na punition tene tumbute na zotinda bino na voie ya malamu koyeba nzambe se kozana bolingo kosambela nzambe za maloba ya monoko te nzambe oyeba tinda bino mutu na mutu ale mutu mutasenga non ça c'est la division na luyembo bozemba ensemble motema ezo s'adapter comment vous devez vous aimer, comment vous devez avoir la patience, comment vous devez avoir la douceur, la tempérance, la bonté. C'est ça la charité. Parce que bon, parce qu'on a la charité, ils ne verront jamais Dieu. Attends vivre dans les autres. Attends aussi abondance dans les autres, s'il vous plaît. Abondance, c'est comme on a l'olaté. Luka nyosa mokilité. Soki ya wabongisela yango ata ulukite koya. C'est pas pour te ya watina bino que vous allez freiner ya non. Travaillez durement et faites travailler votre cerveau. Quand vous avez l'unité de la foi, quand vous avez cet amour, quand vous mettez ensemble d'un commun accord, Dieu est au milieu de vous. Batine on a koluka matérialité. Modonioso a sauté makambo Christ a l'obakité na prière à notre Père. Pour vous ce que vous avez, contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça suffit li pa oji lelo lobi italien moko yao. Ayebi yango akoya akopesa. Mais si vous avez le tu ya mukilo na nzoto za distrait. Oko bebi sa molimo na yo. Amen, peuple de Dieu. Yo wela ngote. Poko la bongisela yo. Oko sale forte po yela yo. Est-ce que vous voyez qu'il bien, hein? Sale fort. Dieu zana mukilio. Omona na kanabis na tata. Parce que Mosambila solo aza poussière à pambate. Parce que moli monaye eza putulute. Sambela pote kola peso motema bolingo. Parce que quand vous avez l'amour, vous avez Dieu. Mais si vous avez l'amour, amour, vous avez prononcé dans mon okamotonyos. Dans mon tamokila lobaka amour, amour, amour. Dans sa temple lobaka amour, bolingo. Si vous pratiquez ma langue dans mon kilio, vous irez au ciel. Si vous pratiquez toujours ma paix, attends, autondez dans vos yeux, là. Parce que kozanga seconde vie pona yo vie wane kozana passe partout ici que vandi au mwana iloba la kisa comportement ya malamu s'il vous plaît boela kabiloko ya mokilité boya wasate ya mokila makamunios bazalaka nango bakenda bazali nango bakokende bakoya kozala nango pe bakokende. À quoi bon qu'on l'a biloko au muto atikala ko abandonner na mokili. Zwabo moina yo bimba pesa baninga valeur. Longola ka ya yo valeur kumila sa valeur te mwana iloba. Zwaka valeur na yo pesa na baninga. Yo mikitisaka. So zo mikitisa osambeli ya solo. Mais soko mikitisaka te osambela kate. Kondima moninga no moto. Kokitsata moninga no motata moko te na motema na yo. Jour et nuit talaka bo moino kitsango na se. Ata ozana charité ata zona bolingo. Opesi biloko nyose pa babola po bakabula mais soko zana charité te o mona tatate. Mais comment expliquer cela? Opesi biloko pa bat. Bilamba bilei mbongo mais ozana charité te yawa oyamba ote. Douceur ya motema. Et là c'est très important ko lakisa motema bobote motema bolingo po mutambutane sika na mboka na tata boyamba ka luyembo bombela ngasika na bokonzi bwa likolo lakisa nganzela ya kokoma mboka na tata
Mais voilà, ça va prière, c'est pas ça. Méditez tout le jour du fond du cœur. Méditez. Est-ce que hier, je fais du bien ou pas? Est-ce que j'ai aimé les gens ou pas? Tous les jours. C'est ça la véritable nourriture de l'âme.